ba o ba otonga ba lo bakaka tika ba lo sala rien mais boulonde donc ba mususu ba otala kotala igubo soti wenyo ndimo fanda na frère no bozala na wenge ba mususu ba lo bonziko perdre esprit non ça va perdre esprit te to ande kutu donde na bwana kutu maman na esprit guerrier au saranati to mona te ba ya ebele ba sambouye wenge za parler na biso donc Massazam tout donc leader nanga azam tolinga ki na boule OK on va prendre tolinga ki boule ya kendaki déjà bandima solo ngana yo rejoindre donc azam maman na esprit ya kolega uti bele ba makam susu na ko bando expliquer au tepo to boy ko dénoncer bana mai mususu mais na biso singeza mulai départ na yo de l'estage molile kotina bolingo ya kopelisa mwinda oh lola toli felo koesikanga nazo comprendre te o yolobaki nanga ozali bebe nga naza nanga berso daya Claudia desaya mètre 73 yoka njoto tomona dama kam na bandenge mobwe biso to sala world na rumba bato bien sinde baloba bongo mais biso déjà yeyo bana ya papa chéri bana wenge tozo bunda déjà kitoko tozo évoluer pepele to na siège na biso carré to ke ba voyage na biso to sa makam na biso dans les bons to boyi peke o bango basala ki boy pona bango te wenge za parler na biso ouais. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, Kistopéa, Oyebisa, honnête, et les bouffées, Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Louis Moui. Voilà, vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, Dabiso, partout dans le monde, en direct la Concept TV. Bonjour, bonsoir et dépendre de la ROAPI. Vous êtes à la biso avec Alex Ngandoumola Moulouba, le Benjamin de la presse, mon maman, autrement dit, mon ensemble votre domestique. Un grand merci à Cap pour vu dans le but motorbagène pour l'assistance. Merci à maman fille, maman Massoulou, et à Papodas Milan, le président Jacques Depuis pour Corona, à la biso. Un grand merci. L'agence de construction Betsalel All Building, c'est merci aussi l'espace MG Longe Barwa Pikitoko, na avenue Madouda numéro 21 bis, la soie Pitozana, Royaume des Sages, les ateliers na bango répétition, tout sur la vraiment là, on va les bateaux maïl, la sage vraiment la musique. Azana Igobos accompagné na bandeko na Igobos bonjour. Bonjour Alex Ngandou le Benjamin de la presse congolais. Bonne santé kala. Santé pepele kala fort yo bikara musala balobi TVR mon pe kitisara mon pe matsaka donc tango ya oleka télé fo ozalana eloko mo bozoya nango quoi. Les attaques au lekino ka bando bwa ba mabanga toninte asko tuzana actualité otoyeli po oloba yango moni tout mona ni disusu. Voilà, tu as tellement la place à répétition à Wana Bandal. Combien de temps déjà Bandal on doit répéter à? Oui, awa déjà. Bon, tous allés dans moi déplacement, mon bandou le mois libanda. Et puis là tu as qui? Tous allés dans cité verse na panafricaine, tu vas répéter la coulisse kaka. OK. Maintenant ce que tous awa donc ça fait déjà deuxième semaine yango. Tous bosser donc tous bosser chaque samedi ça va pas chaud. Mercredi barepka normal quoi. Donc si au moment nika passage bango tozana na animateur wana bishako tozana yambala donc blague tu tozana réseau wana chanteur de charme toza pena bellissima donc à la voix mélancolique quoi. Voilà, on a beaucoup de sections, on a bien ambiance, toko ta vraiment une émission pour boire chanter.
malgré ma question aux amis. Évitez vos perceptions en ligne. Beaucoup de perceptions vraiment bien appelé émission. À moi, pour ça la bien. Bon, normalement, le côté m'a bête toujours gelé non ma campus ou dans le studio. Ok. Dans le studio, tu repères ça va sentir bon côté bika batum subaza la vandi wana boya copier abimi si plan. Mais animateur baza ba robeta ba blog na bango ko yambara na nenda ça mais moko pas coacha ba vocal na e a robeta ba blog na e o ebima. Ouais, animateur. Bichak Komata, animateur. Mbodi. Il y a Royaume des Sages, leader Kouado Makambo. Donc, tout ça, on a banal, vraiment, dans ton pays, ça déjà qui nous qui. Aux Arabes, l'on dit que Zoya. Amununge! Amunungo, ngo pashi. Amununge ko. Amunungo, ngo pasi. Eba ya ye. Eba chere. Eba ya ye. Eba she. Bologe mizi. Tatabo. Moko. Akwadobo. Moko. Tatabo yo. Tatabo yo. Na bombi ozabilo kwa disque Royaume des Sages, leader kwa donde makambu déjà bandaki tout ça donc bino boyebi. Yambala za yambala bazala baluka yeba kiba ya za musique au savana ti ye pas animateur ye benna don blague ti ba on va ba on balé ma place yambala concept surtout zo to yo ko mbala mo bon la yambala mingi yambala ko komone ya parler mais musique 1000 cris quoi mais ndenge za kaka elo wasu tout dans Royaume des Sages donc kafu magle quoi d'hôtel donc toujours la même chose tout ça derrière na bandal donc chaque samedi chaque mercredi donc awa donc baye bon yo mingi musala boa ko lo ka ndenge za après ko takaka esena nini Yaya Doge, afin qu'on t'attaque, et c'est la nini, Royaume des Sages, afin qu'on t'attaque, et c'est la nini, Yaya Doge, Mama, Simba, Yaya, allez boloke bango, yo. Ouais, nous allons kaka. Je compte à côté de ça. Ah, qui va na sentir. On a réseau ça, donc super de charme. Réseau déjà na studio léger pas na ilo déjà souvent. Si ilo moi qui nous qui là. OK. Réseau de battre découvrir yo. Si babi raisonne les quoi. Chanteur likolo quoi. Awa babi chanteur les marques quoi do. Les likolo ngala kenda likolo quoi. OK. Wa, ta pe ça rentwaka. Tiangata mo sapina litoi pona yoka santima bolingwa makasi Gila kabasele escocha lave nangana congélateur pona yeba sokina komi congelé Cédric Kanza Jokse Lutuma babi on les a karati quoi babi damoise pe zali to dame yela mabalando bana ki toza samedi mercredi na kacha bandal donc avec chez Maga quoi wa toza na ka veni Madouda numéro 21 donc carré vraiment toza PC na l'histoire bellissima comment on est bellissima LPK toza kaka na Royaume des Sages sur Marc Quado babi mambeze belé toujours répéter awa chez Maka na obetaka mo vocal na ngamozoya na kati ya orchestre naleli mon amour sala ozonga ngala kosamiye lokola nyoka akosaka Eva poli yambuma ekila mama bellissima bomelanga bébé bomelanga chérie mama ekomi soni kilo bomelanga bébé bomelanga chérie la chérie leki ya couveuse na protection départ na yo de l'estage molile kotina bolingo ya kopelisa mwinda oh lola tolifelo
ndeko esikanga naza nazo comprendre te o yolobaki nanga ozali bebe nga naza nanga berceau daya Claudia desayemete 73 yoka njotwe chéri bilengi zala na solo na moi na ser na biso mukime yo za place ba mibali bofana nini poto ba mo ba ya musique on ngeza la remona place bon ça zali na mibali beloko maro na bongo kutu mo sa leader mo sa kingani siko yo fana na bandeko na mibali nini po ba bandeko na musala nga pena mona ki mwasi te nga pena mona ki yaya nga pena donc nga koso ba yaya mais nga mo pele mona na za yaya donc na za les na ba yaya nga mo pena konta pena za yaya moi n'est pas ba yaya moi n'est pas ba yaya est-ce que conviction musala mo yo di ma musique et s'occuper ko ya pembe na kwado orchestre pese belé de tout le monde ba ndeko ba za belé mais yo ndi mo fona pembe na kwado esprit mo donc motivation mo zen bon kwado aza artiste moko on peut s'appeler chance na ba jeune talent par rapport au tingai bon on a des à marché OK andimi kondima ba on a la marché Sopeka déjà na YouTube Betima LPK Betima TV et puis na ba chaîne déjà ezoleka déjà dans talara siko mutabongo nous avons attendu nous a déjà na nzembo no bimisa nzembo za déjà sur le marché donc tout le monde tous a biso to travailler na des tous na Martin tous a pena marque l'Equador donc na l'Equador on a soyebo bo trouver sur na ba papa love bo kana tu ba rumba mais Martin on a surtout kendi ba world OK on bita musique world ya ba world donc non profiter na pesa mbote na bana pe États-Unis basela biso kalaming te tozoya donc festival mo tozala les seuls orchestres na peut-être en Afrique autobeta na 4 Maison Blanche donc autobeta pena na 4 Maison Blanche wana dans royaume de Sage moni bon wana Sopeka on est na 4 world on a ndenga musique dans ndenga Martin siko OK voilà to ko ngota mo extrait to ngota mo partie kara Sopeka kangae simbae vandela na se kangae bendae kotisanga na se kangae simbae vandela na se kangae simbae kitarango na se me manga na Dubai pesi bambanga osombelinga bilaka osombelinga iPhone otuna kite yeba kite biso basi tolela mbongo otuna kite oyeba kite tolela mbongo non c'est ça voilà félicitations déjà par rapport à promotion on dirait apparemment pour cette promotion c'est pas tes problèmes non promotion ezali ezoleka bon pour le moment to bandi on a 7 chaînes et puis tu as un projet Mac toko tiango pe na fort encore na la belle et puis les capés na ba trace kitoko trace Africa ouais voilà Igo Boss chef babionde chief amozo les kanini bazo tongo pe trop amozo les kanini Igo Boss eloni bobo misera ba mourir à la bonne musique. Ouais Alex, donc quand on dit c'est un peu Belissima, autour bandé ba chanteur, ba animateur, ba lobby, tous en studio, tous préparé single on a générique mort pour Congo. Donc générique on a titre on a côté les goûts. Donc il y a un côté les goûts non, générique bim. Tata bomoko donc nanzem na biso na chana surtout to me castre nango donc rien à dire Alex biso to lisu koloba loba te biso to yaka pona boulot donc tout mon biso to bunga ki wana donc to travailler système ba chinois au sarana donc to travailler ka c'est donc voilà quoi ba oba otonga ba loba kaka tika ba loba sala rien mais boulot ndé donc ba mususu ba otala Igo Boss oti wenyo ndimi fanda na frère no bozala na wenge ba mususu ba bonziko perdre esprit non ça va perdre esprit to ande kutu donc na bwana kutu maman esprit guerrier au sarana te to mona te ba ya ebele ba sambouye wenge za parler na biso donc masaza mutu donc leader nanga azam tolinga ki na eboul OK on va prendre tolinga ki boul ya kendaki déjà bandima solo ngana yo rejoindre donc nazam maman esprit o lega uti bele ba makam susu na ko bando expliquer o te po to boy ko dénoncer bana mai mususu mais na biso singeza mulai
singeza mulai mais biso toza déjà toyebelaki déjà tozo bosser wengeza parler na biso kitoko tosali musala na bato bayebi o topesi na wenge babulo na biso to travailler et maintenant ce que toza na royaume des sages bakoya comprendre ce que esprit nanga kinoko nanga bayo comprendre nango peut-être comme trop tard quoi. Donc voilà relation nous garder na ba frère no batika la kuna ouais to garder ba bonne relation to sola na bango très kitoko. Donc bango tout sola na biso très bien. Sauf que batu na batu bazana point na bango bazo travailler quoi. Ouais. Mais tous en bango bon terme. Mais go boss ne bona magiten bo banga te par rapport à mamolo ba mara na quartier ki ba miso ba longo pas papa chéri. Am na bango on dirait si maraté là. Bino bangi sabino te tombo ka bilo la po pe muto yo ka ngo ke bato ba longo papa chéri. Am na bango zala no bongo on dirait si maraté. Nze bazana ba libabe mo lata bango. Non Alex ngando mo biso tolo badage mobo il était une fois biso mo. Donc na système na ndenga code to mo na dama kam na bandenge mobo biso to sala world na rumba. Bato bien sinde baloba bongo mais biso déjà yeyo baba bana ya papa chéri. Bana wenge tozo bunda déjà kitoko tozo évoluer pepele to na siège na biso carré to ke ba voyage na biso to sa makam na biso dans les bons to boyi pe ke o bango basala ki boy pona bango te wenge za parler na biso wenge za parler ne to uta kuna za parler bien sûr mais sobe to créer moi idéologie na biso tozaka bana wenge tozo évoluer kitoko mais bato ba comprendre kaka papa love bimagiti bato ba yokango ba santa côté les goûts génériques bimagi pepele ba Paul Bitum Sambali donc ba chana to bimagi kitoko biso tozo évoluer pepele mais to déverrouiller ka kodango. Voilà bo déverrouiller kodango il faut que sur la pile moi musique aux artistes et musiciens ou meli pe na makambo ba concert autour de mon niveau ba Europe celle pe ba makelele na bi koko tarape ba réseaux sociaux entre faire ko la famille ba autour ni ça vraiment Europe parce que c'est la tembele ba concert na Europe ils allaient ressusciter mais à faire ba combattant mambo les mbi nango faire école la famille pour tout bêta par concert à niveau d'Europe. L'habitant très longtemps montagne ba image wana il y a deux artistes différence no ko sala entre ba concert na bombi balé. Ouais, na pesi bango bravo. Ba coup de chapeau na bango vraiment musala kitoko quoi. Donc c'est le Congo qui gagne wana. Donc nga utu bisna za artiste nga na otala teke o pona ba plainte nga na tala koto artistique amonaki na landaki concert à président Ferré kitoko alanda pe concert ya président Fali kitoko. Donc etikali déjà da ndule fongwa bidana poto etikali pe ba biso to ya to beta bana mai msupe ba obeta wana amwe pe wata obeta Fabrigas pa kendo beta nani Bekam pa kendo beta donc c'est le Congo qui gagne biso pe tourne biso chacun a son tour chez les coiffeurs to bandolo bango mais biso ce que to dans système ya bana tour à midi na bana tour à tongo comprendre biso ce que to bana tour à midi bango déjà ba bana tour à tongo déjà d'ailleurs ba bimi ce qu'on a minute ce qu'on a biso pour tous les amis tout les appels savon te pour vider il s'agit qu'à soboke botali sal na bino bo solo li boye bo sengi visa carré mais biso to banano na ninga ba États-Unis après Europe to kita. Voilà très bien il le au monde net na maison mère ba ni belé ba zongi pemi na papa la bango ranson même sous pour présenter peut-être CD ya ou ya loko ba zo bibi ça sous ba talika que nous a parlé tout le monde na trop papa bi ba que nous est-ce que idée on a pesé le plan un jour au fan d'abou non que nous bibi la papa chéri ou que nous tel au be taper visite ça parler dans la BCBG. Oui ils ont embêté ils ont un moment na ngobiso toza na tozo travailler toza vraiment na studio tozo bosser vraiment so que sengi to kende za parler na biso parler Alex Ngandou on les a parlé to solara bien na batutu même prise to solara bien. Ah bon? Oui to solara bien to garda ba numéro président dans mon ta la statine auto pour ta la statine et donc c'est que carré on prend donc carré vraiment donc côté on a batouaz à la l'aise wengeza parler na biso sauf que tout le monde que notre grand garçon toujours tracé chemin na biso voilà quoi avec leader na biso Mag l'Equado il était une fois biso mo quoi avec royaume des sages on a profité na pesa mbote na etanda na biso action maboko na pesa mbote na le couvre donc
napesi bambote ebele place aza kuna CG na biso na Lubumbashi epaki kaoluka bacontrat napesi mbote na baartiste to ya Royaume des Sages sans oublier président Jacques Nevril maître Coco Gamela venanga na Angola ingénieur Dominique Alanda na bisayo dégâts donc via Segoya donc autobala kalaming te vraiment ba bravo napesi mbote na Zimandiki na Papi Musongo prix Nobel na Magistère bana tu ya Angleterre bana tu ya États-Unis bozela biso tozoya kwa bana tu ya Kenya donc bambote na bino quoi voilà Alex Ngam voilà igo bo stock na biso malem meno linga bosala biso lo mo rotation beaucoup de biso wengi pour bomba bilo bo préparer des jobi ni les obima bobimisa maxi single chanson mo chana sena générique wana OK titre na mo ezali Tata Bomoko tata ta idéologie papa Mobutu atikela biso Tata Bomoko mama moko donc yango to zelango aneo kaka aneo oui aneo ezobima aneo kaka to zelango to zwango invité ce ko ça la biso esprit ya chana seto bo pesa biso ke loka wenge. Bon, normalement, tout ça déjà en répétition, tout le monde déjà on pour Sami qu'on a déjà pour la balance. Tout est marrant, chana c'est tout animateur va boire rabat chapso na ambiance pour talara toujours. Ouais. Tout animateur. Allez Tata Bomoko, Kwadobo Moko, Tata Boyo, Tata Boyo yo, Kwadobo Moko, Royaume des Sages Moko, Yamba la PC là. Non. Bazo monana de na kulora kimuta yo kaka moko toke eloko asoso ale ya mangu kaka moko toleka eloko asoso ale mama mangu kaka moko toke eloko asoso ale ya mangu kaka moko toleka eloko asoso ouais donc bamozaza donc mabanga nombala moko na bato ouais donc mabanga na pesi bambote belé président Jano Binanu donc mufinu kwa livulu bambo tene bele bisiko yali président Le Mundele na Matadi Kibala président Mongembe président Ngando président Matensi donc bambo te bele bana Kibala donc toujours sabalo papa na Dani donc carré toujours donc merci karandenge zala wa bambote na ngai na pesi no action maboko donc yende makambo na biso action maboko Francis Lunga Tiesko Bilele président Berto Matuku président nada na bandala uzaka na sima donc président Berto Matuku Fabien Bayekula président Krio Binda fils Muyombe donc na pesi Royaume des Sages mbote mokonzi na ngai Nalvani Mambote la brésilienne pembe na pembe merci. Ouais ba mbote toujours mbote la ngali boso pe ba bureau tout ya Royaume la bossa été Francis Lunga Bilamba la bossa été Paul Bino Usamba l'océan la pesi les chefs Guy Kinzonzi ouais toujours la bossa été les marques Kwado babi Yaya de Yaya na bosanité le susu Yaya ya Leki Stéphane babi mon leader yende leader quoi c'est bon carré vraiment voilà ça que ici pesi bambote donc bana cité verte cité Pombo Matadi Kibala artiste na bino yeyo bambote tout na batu nyonso balinganga na ba o balinganga te menga alingi bino mingi donc merci voilà igo bosto kabona na yo bambote oui na pesi mbote na bana to ya Bandal Regen Matondo Palzori sans oublier JBL Kadima depuis Canada bambote na yo na pesi mbote na Masana Ange Molefu na Paris sans oublier Mama Delo Mokonza ba mama na Paris wana mama na Keren ya Patrice Majoli na pesi mbote na Jolie Bosila Masana Kelly na France wana sans oublier JR Leader donc bambote basé belé wana vraiment donc batutu balinganga bambote na bino quoi Guy Boncha Moulongo na Angleterre Papi Musongo prix Nobel
Aimé Kabwiku Makanda depuis Magistère wana ser nanga Dorazika bambote na yo Inos B depuis Kampala bambote na yo donc na pesi su mbote na venangai Cyprien Chabwa ba bon séjour déjà na Kinshasa depuis ba Nairobi donc aza déjà na biso azala pe Christelle Mongembers bambote na yo quoi sans oublier pe bambote belé na leader nanga Magle Kwado quoi vraiment ba courage salaka ndo salaka wana zalaka ndingo zalaka donc tozali quoi voilà merci beaucoup Igo Boss merci na batutu bobo suite en la biso tozali ki bon na Igo Boss ensemble na royaume des sages immobiliers un grand merci na Capovilla donc balobi moto na ba jeune merci infiniment na Regen Matondo Palzuria Jubiel Kadi malheureux de salsa deux fois par canadienne Motema Louis Cole papa na Jaden depuis Ottawa Henri Bakte GV na Californie Gilenga le grand Nathalie Ramazani Monsi Nzambe maman na Maela Onia Motema président William Ipona mère double la millionnaire depuis Colorado Denver Azota la biso na moni les sous NL de Lix Noé Lupini NL de Lix big dédicace à toi aussi l'international Air Match coach plus Diogo René Makondele Azota la biso vous êtes tellement nombreux ingénieur Christian Dangelo Azota la biso les gardiens du temple na moni bongo Benjamin du cadastre Azolanda biso depuis quelque part big dédicace à toi aussi Joël Elmino donc mon ami de tous les temps de tous les jours Joël Elmino vous êtes tellement nombreux Alex de l'Abno trop vous partagez vidéo vous dites commentaire quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine numéro ciao. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, qu'est-ce que tu fais, Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Louis Moui, Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadima, Nabamba